Kongo Kinshasa esengo ezala bisika nyonso bozwili baku ya kolanda solo la plus ya mokola lelo yango ebandi mbote na bino. Vice-premier ministre ya fonction publique a salué fort au ministre délégué près ya ba personnes vivant avec handicap azali kosala pona ko matérialiser vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba détail nelemo. Madame Mireille Esambo occupe la tête de ce ministère avec beaucoup de courage, beaucoup de créativité. Je voudrais saluer son action, saluer sa force mentale. C'est vrai que ce n'est pas un exercice simple parce qu'il s'agit de créer ce qui n'a jamais existé, d'inventer un nouveau système, d'accompagner les présidents de la République à matérialiser une vision inédite. Donc, être actrice de cet exercice, j'ai eu le temps de l'affirmer en Conseil des ministres, ce n'est pas un secret, ce que je dis ici, être donc actrice de la matérialisation de cette vision n'est pas chose aisée. On peut, un peu comme nous tous nous le faisons en bon supporter de football, être en dehors du terrain et penser que c'est aussi simple, très facile de marquer des buts, de jouer, d'aller à gauche, à droite, de jongler. Mais quand on est dans le terrain, quand on est en train on est acteur, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Voilà, c'est pour cela que je voudrais vraiment saluer la grandeur d'esprit, la pugnacité, l'endurance, la force d'esprit de Madame Esambo et qui a permis et qui nous permet en tout cas que nous puissions avancer dans ces processus. Natournaye, Excellence Doudou Fwamba, ministre de la Finance, autrement dit, l'argentier de la République, tout fait, tout flamme pour la normalisation et la création d'entreprises awa, na République démocratique du Congo, ba détail, na commentaire oyo. République démocratique du Congo est allée s'étendre vers normalisation et la création d'entreprises à la manœuvre ministre ya finance l'argentier de la République son excellence Doudou Fwambali Kunde Libotayi le grand pakebo oyazali kobunda pour l'assainissement et espace ya faire envie ya amélioration ya climat des affaires na mboka na biso République démocratique du Congo. Avant départ naye pona Pékin et Sikawapi azali ko participer pene ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na forum Chine-Afrique l'argentier de la République et Kabola Bitumba excellence Doudou Fwambali Kunde Libotayi a tenaki importante séance de travail na kolandisa volonté ya chef ya gouvernement madame la première ministre Judith Suminwa Tuluka P en réponse na requête ya tutelle ya établissement public guichet unique pe création ya ba entreprise rencontre ezalaki consacrée na assainissement ya ba faire na République démocratique du Congo. Kasi sengeli boyebake objectif principal ezalaki ya ko réformer pe ko normaliser processus ya création ya ba entreprise avec ambition ya ko ramener délai oyo na 3 jours au cours ya séance de travail oyezalaki ko s'inscrire na cadre ya mise en œuvre ya résolution ya conseil des ministres insistant sur nécessité ya ko améliorer climat des affaires na mboka na biso République démocratique du Congo. À l'occasion, ezalaki convenu na ko renforcer guichet unique à création d'entreprise
oyo ezali acteur central ya simplification ya ba démarche administrative po na ba entrepreneur. Esengeli boyeba lisusu ke ba subvention spécifique et kozala alloué na institution oyo sous réserve ya mise en place ya ba préalable nécessaire pour na ko garantir application moko rigoureuse ya ba directive ya sika. Tala bako sabino te excellence Doudou Fwambali Kunde Libotayi et Kabola Bitumba le grand pakebo azali ministre ya solo les ministres le plus compétents. République démocratique du Congo ezali na besoin ya batu ya boye. Bati kayo ovanda kimia pour Fachi Beton azali fier na musala na yo. Epe sazuwa te. Kayo! Oui! Inspection générale ya finance bazali ko bénéficier na confiance ya peuple congolais mobimba y compris Yemoko Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Commentaire. Tout ce que je viens de vous dire, tout le travail qui est fait, il y a un élément important que je voulais vous donner en conclusion. Vous ne pouvez pas déclencher une véritable lutte contre la corruption dans un pays s'il n'y a pas de volonté politique. Congo Kinshasa yokelanga nanu eloko oyo pona nini motema mabe ya boye pona nini motema ya bondoki boye lisu muse moko o inspection générale ya finance IGF pe inspecteur général na yango chef de service Gilles Alingete monsieur l'alligator basali ezali obele po ba réclamer mbongo ya bana mboka mbongo ya ba congolais pour un intérêt général de la République démocratique du Congo, selon vision à Mokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton. Campagne ya diabolisation monene ezali kosalama, ba pesi bambongo par-ci par-là, pour na kobebisa image ya IGF, pour na monsieur l'alligator Gilles Alingete, azali ko contrôler systématiquement ba dossier ya ba forage, lampadaire, pe salaire ya ba fonctionnaire. Kasi soki otali malamu ba détracteur et inspecteur général Gilles Alingete bazali en réalité ba oyo bazali ko combattre vision ya Mokonzi Mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na lutte contre corruption, lutte contre détournement ya ba deniers publics pe biloko nyonso ya mabe oyo esalama depuis kala na mboka na biso pe etikala impuni. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paie avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté le cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposent de plus de 2 numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté le cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Noko! Awa esi totimbeli baje na bino ba campagne nyonso na maye wo botika monsieur l'alligator kimia po azali kosala musala na ye kitoko oyo ezali ko permettre na mboka et maximiser ba recette pe e boucher ba bisika nyonso bo bandaki ko yibela ba mbongo ya bana mboka. Dans ces pays, on a dit maintes fois, plus rien ne sera comme avant, mais les choses ont été pires qu'avant. Les portes des prisons seront ouvertes. Les portes des prisons étaient ouvertes, mais pour prendre les petits peuples qui volent les pains, les beignets, l'argent dans les sacs de maman, les grands voleurs qui ont hypothéqué l'avenir de toute la nation sont restés libres. Et c'est encore eux qui prenaient les petits voleurs pour les amener dans les portes des prisons qu'on avait ouvertes. Contrôle Oyo n'est facilité na gouvernement et mettre en place plusieurs projets à impact visible à l'instar ya Rocade ya Kinshasa dont ba travaux outi ko lancer lobby eleki na Mokonzi Mboka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tala ozali congolais ya solo et sengeli ko encourager digne fils ya pays Oyo monsieur Gilles Alingete Kei l'alligator. Ah, soit bango. Yo
Depuis que je suis à l'inspection générale des finances, c'est pour la première fois, je peux vous témoigner qu'il y a réellement la volonté politique dans les pays de lutter contre les antivaleurs, contre la corruption et d'assainir les finances publiques. Voilà pourquoi j'ai dit un grand merci au principal artisan de la lutte contre la corruption dans notre pays, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, pour la Likambotali, circulation routière awa na ville province ya Kinshasa, Sengel Boy Bakiba Pano Ebele et ça la Kalisousoute, constat ya solo la plus. Moko na banzela ya ville province ya Kinshasa, soki ozali kotambola, boko constater que des ordres moko organisés ezali awa mutu na mutu. Azali kotambola na ndenge na ye mutu na mutu azali kosala oyo alingi ndeti awa na avenue de la Libération ex 24 novembre ba fait ya signalisation et salaka na yango lisusu te ba poto etikala esthétique ya podium circulation et koma ko dépendre kaka na ba roulage mutu na mutu pe azali kokota ndenge kaka alingi ndenge moko lisusu na boulevard Lumumba esika wapi ba panneau pe ba fait ya signalisation ezalaka nango lisusu te e bongo soki okomi neti esika oyo na rond-point Willery awa penza kokanisa lokola okoti na kati ya zamba yoka communication. En vérité, je n'ai vu aucun panneau de signalisation. Ata ba panneau ba komaka 60 km en l'air, ata moko ezate. Yango zo kose baksida makasi. Omoni conduite akine, hein? To s'adapter kaka na ndenge kaka etambola na kine. To kumba na berere. Po to tambola ba sasiniki wa ebele. Ici, je pense que c'est possible de construire un panneau qui traverse tout le tronçon, du moins la route, qui pourrait en même temps signaler à ceux qui sont de ce côté et de ce côté-là, afin qu'il n'y ait pas de collision. Kasi constate osali ezaki ba panneau yango e pona kaka esika moko boulevard du 30 juin na commune ya Gombe kuna nde okokuta yango ya sorte na sorte kasi population ezali komituna po na nini ezali kaka awa na commune ya Gombe yango wana bazali pe komituna lisusu soki gouvernement provincial e bongisi nini po na réglementation ya circulation routière awa na ville province ya Kinshasa. Dossier à suivre. Na quartier Kauka 2 tozali bongo na commune ya Kalamu population bazali ko vivre na sérieux problème po na kozwa lotiliki Fiston Pero reportage. Atako bazali en plein centre-ville kasi bazali ko vivre lokola batu bazali na zamba tozali awa na commune ya Kalamu plus précisément na quartier Kauka 2 awa ndenge kaka bozali komona boye cabine ya courant oyo etikala na yango échantillon po courant ezalaka te population esali mikolo ebele bamonaka lisusu lotiliki te biloko na bacongélateur ebeba moyen kutu ya kosala baactivité commerciale misusu ezalaka te kote oyo et pourtant chaque fin de mois bafacture erataka bango te yoka communication biso awo Kauka diabo ina Kalamu mobimbo ekura te tokomi lokola bato baza na kati ya zamba kura te moi butu tolala molili mais oyo eza yango te batela biso ye moko ta président tela biso makambo ya kura Kauka ezalaki tokemba na nini topela na mwinda ebanda lelo molili na molili ye moko président atela biso kisasa mobimbo biso ya Kauka ezalaki oyo vedette mais lelo président atela biso likambo oyo tosengi na ye tata mokonzi ya mboka kumu ya mboka atela biso na makambo ya kura tokonyokwa mabutu na moi molili mai moto makambo tu moto tokosuka wapi biso na Kauka kura ezalaka te tosali presque un mois courant te surtout sur l'avenue aussi près kura eyaka te tolalaka molili deki moyen eza te baluka solution signal aluka solution mpe atoa molili na molili ebeni na bainsécurité makambo ebele ya mabe batini ya so courant mpo tofuta toza mpe na baniongo te batini ya so courant maloba nanga yango wana tozonyokwama makasi oyo soki troisième semaine courant tomonaka yango mais ntango facture ekoya ekozala kaka do yango tokutaka ta mosuku toplisi epuis bato misusu bazozala na courant biso bato misusu ate ata yo moko oyo ezalaka toza quand même bato toza mpe na biloko oyo ke eza importe efesala na courant mais tala biloko kutu bato biso ebebi na bacongélateur
par rapport kaka ya courant. En tout cas, ça les forces, baluka batala kambi biso. Na chef de riz na venu Cypre. Likambo esa ka parce que na venu on a vendu Cypre courant et yaka te. Tu dois sous courant, tu ça 2 mois que tu courant, tout le monde a courant pour na bisuke. Facture peso ya kaka. Facture zo ya cher. So kwa ba monika courant et salika muke eya bata final baleki, ba mati kwa ko to bakata to courant. To ko vwa bwendeni. O ko kuma bwendeni. Bon le bien so likamba courant o ba conditionnel. Bo tele so likambo o to lembi. Hein? To ko vwa bwendeni. Mai mo pasi courant pasi bongo to ko vivre bongo ndenge ni. To aba nyamati. Ah koto to ko mura batu moko baza soki na kuna ba village kutu ezara malamu. Na biso a penza toza bena na centre ville donc mawa mingi donc tozo regretter et puis ba conditionnel wana ba eda président de la République té ba ko de président de la République té biso tozo souffrir les avou ba parents musu de bazali ba konji moyeto so ba so ba provision na bandako ezala kana ngote botina nini tia ina ba konji na bota bo de président de la République té bozo botika biso to na besoin bato bakoya ko diriger ni national bato bana souci pe na ba pe na vision ya président de la République biso makamba démarche bana to bana makamba démarche même voiture so nini cabine de secours eloko moko te ba dossier donc to sali soki 5 ans mikande kota donc ba répondre à biso de to ebi pété totana ba konjo oya siko ba oya ba gouverneur na biso oya sika na ba vice gouverneur. En tout cas, Bayaro, ça me le bien, la ville à Kinshasa, c'est lui qui sont à Kaokawa, et vous appelez Malamo, vice-gouverneur, Edi Yeli. En tout cas, tu dis que yo Osungaka, Ochaba Kabi, même dans Ngengi, Bakasavubu, Tozo Senga, yo, de l'Erter na yo, la district à Funa, précisément Kaoukade. Imo Congo, donc Mohamingi. Donc, on pena gouverneur, Boko Sungabisopo, Moente. Papa, directeur général Yasnel, papa Fabrice Lucinde, et Sengeli Oyebake Awa population, Bazali Kosepelate, Namusala Yasnel. Papa, yo olobinini. Toujours regretté, et puis, Yasnel Wana, Baïda, président de la République. Nous avons besoin bateau bakoya ko diriger ni national bateau bana souci pe na ba pe na vision ya président de la République. Ah, to bandi, message est commis. Dossier à suivre. Monkeypox ezali koboma na ndenge ya kosakana te ministère ya santé publique basengi na ba parents pe l'éducateur baye ba ko protéger bana o ezali ko kende kela cible na message oyo. Chers parents, chers compatriotes, chers Congolaises, chers Congolais, la Mpox est une réalité. Pour faire face à cette maladie, nous avons besoin de vous. Alors que la maladie est dans toutes nos provinces, tout notre engagement, toute notre énergie et toute notre force doivent se concentrer sur un seul objectif, ralentir la progression de la maladie. Les scientifiques le disent, les chiffres le montrent, les enfants de 0 à 14 ans sont les plus touchés par cette maladie. Le respect des gestes barrières et des consignes sanitaires est le seul moyen de protéger les personnes vulnérables, nos enfants, nos proches, et ainsi réduire la dissémination de la maladie. Chers parents, chers éducateurs, au-delà des messages diffusés dans les différentes structures éducatives, et cela en étroite collaboration avec les ministères et les acteurs concernés, rappelez-vous que chaque geste compte. Assurez-vous que chaque enfant maintienne une bonne hygiène des mains et évite tout contact avec les effets personnels d'une personne atteinte de la Mpox, que ce soit à la maison ou à l'école. Nettoyez et désinfectez fréquemment les surfaces et les objets touchés par vos enfants ou vos visiteurs. Interdisez tout contact ou manipulation d'animaux malades ou morts. Respectez et rappelez aux enfants les gestes barrières et les recommandations diffusées à travers la télévision,
la radio, les réseaux sociaux ou encore par SMS. Faites-vous vacciner contre la maladie si vous y êtes admissible et si le vaccin est déjà disponible dans votre zone de santé. En cas d'apparition des symptômes, appelez gratuitement le 151 ou rendez-vous dans le centre de traitement le plus proche pour une prise en charge appropriée. Je rappelle également que dès cette semaine, vous pourrez également obtenir toutes les informations sur l'évolution de la maladie, les gestes barrières, les adresses des centres de traitement, ainsi que sur les actions menées par nos différents partenaires sur le site www.stopmpox.cd. Article 15, débrouillez-vous pour vivre. Reporter ya magazine Nabino Sola Plus bakutanaki na mwana mobali oyo babenga kaye grâce ya tekaka ba poussière ya mabaya Serf Luzolo fiston peu repos na détail. Caméra ya magazine d'actualité Nabino ekitaki na quartier Mombele na commune ya Limité, plus précisément na marché oyo bozali komona babenga kayango wenze ya langalanga. Wenze ya langalanga oyo ezali wenze oyo batekaka spécialement mabaya esika wapi tokutanaki na mwana mobali oyo bozali komona babenga kaye grâce kasi esengeli boyebake cop na ye ezalaka ndeke akendaka kolokota ba poussière ya mabaya oyo po akende kotekela bamindele oyo basalelaka ba boulangerie ya bakoni. C'est l'obe explication apesi biso atekaka sac moko na 1000 francs congolais. Azali pe père de famille azali na mwasi na mwana na ndaku na musala oyo nde azwaka soin ya libota na ye. Sikoyo imagine combien de sacs esengeli akangisa na journée moko pour ba survivre. Ah oui, musala ya zoba ezalaka te, courage papa grâce, malembe malembe, nzambe akosunga kaka. Vi ya mwana mobali ezalaka kaka boye, lobi ya nzambe mabende koyiba. Kasi yo vandelaka kaka mama na ndaku, obendaka bote, age si epusani, okoma 17h, ozongi pe na ndaku, mame, wapi fufu nanga, yoka soni, tala grâce yeyo. Ete ebino. Hey, yo. Trentième édition, il y a championnat national, il y a football, le coup démarré. Mokolo ya vendredi 27 septembre. Oyo, baleta élément. Et oui, c'est parti ici au stade des Martyrs, Vita Club, les Aigles du Congo, les deux formations qui ont été battues récemment par les TP Mazembe veulent se relancer. Coup d'envoi, il y a 30e édition, il y a championnat national, il y a football, il y a première ligue organisée. Dans la Ligue nationale, il y a football. Ego Sama week-end, il y a le 27 septembre 2024. Annonce, il y a bonne nouvelle. Oyo Ponaba Mouré, il y a ballon rond congolais. Et Salamaki, lobby et l'équipe, n'a pas organisateur, il y a championnat national, il y a football. Lui, il adore ces genres de situations, mais il préfère centrer la tête d'Ekon juste avant la pause. Ekon Kayembe marque ce but au bon moment. Et les Aigles du Congo prennent l'avantage dans cette explication de la 8e journée des playoffs. Et comme lors du match retour dans le groupe B, Bela Bakwaima avait marqué juste avant la pause. D'après même source Ligue D, et Kozala lancé le 11 octobre prochain, puis calendrier Nayango et Kozala disponible à partir il y a le 26 septembre, alors que pour la première ligue, Bakozwa déjà calendrier Nabango le 12 septembre Oyo, sauf imprévu. La perte des balles d'Edital Army et Flocon du Lama avec Junior Boukoné.
dans sa position préférée, connaît pour remettre les pendules à l'heure. Un but partout ici au stade Tata Raphaël. Commission de gestion ya Ligue nationale ya football a posé quelques conditions pour na club nyonso oyo balingi ko participer na 30e édition ya championnat national oyo ba condition oyo ezali kotalisa ke l'équipe nyonso esengelaki esala ba assemblée générale ordinaire na bango na date ya le 24 juillet eleki au plus tard. Même source talisi lisusu condition mususu ke esengelaki na ba équipe basa quitté na totalité ya ba droit de participation na bango pe ba dette nyonso ya ba saison passée avant toute formalité administrative. Condition ya suka ezalaki kotalisa ke ba formalité administrative nyonso esengeli esalama avant début ya saison oyo ezali kobanda. Pression de Bingi Bello. Pareil pour Luke Senkembo. Bingi qui s'élance. Contre-pied parfait de Bingi Bello. L'ouverture du score de dernier club Motema Pembe. C'est penalty. Ici est de rappeler que tout puissant Mazembe Anglebert ya Lubumbashi ne azalaki vainqueur ya 29e édition ya championnat d'élite congolais Oyo. Yo. La victoire se décide pour l'équipe louchoise qui confirme sa force. FC les Aigles du Congo qui a tant cru, mais au finish c'est Mazembe. Ninangwesi Lagate, merci pour la confiance et fidélité. Botika Topesa, merci. Na les géants, papa na 4B Benilo, Lazalaki, Nasima Caméra, Nazalaki assisté, Nayemoko, Jefté, Nima Nimi, la nouvelle énergie de la presse congolaise, Régie Finale et Simamaki, na Jérémy Foueta, Bamata, Bakita Babal Kalamabele, fils Manibo Ika Machine, na préférable.